ka Facebook toye koloba eke nzambe amona bino amona biso eke poko la lelo ezala poko moko différent na ba poko nyonso eke matoi na biso efungama pe mitema na biso simba maloba oyo koyoka. Alors na pamboli moko na moko na zali koloba lisusu encore une fois de plus kosenga ndeko moko epai ozali sala biso evangelisation ya katia ndako yebisela biso ndeko moko eke evangeliste maku tangu ifwene aza deja wana toza kobanda mpona oyo eza na ntina na maloba na nzambe tokobondela yambo ya kosala nyonso. Nzambe merci ya onabika mokonzi na tomboli kombo na yo nzambe na rendre gloire kolobe toza nzambe okobongwana te loboko na yo na nguya nzambe tika ete kolo esembola manesika oyo misu na yo nzambe za la fixe na regard nesika oyo afeke nyonso tokoloba nzambe euta na source divine na yo tika eto connecte ngai nzambe na maloba na nsembo po ete maloba na yo eza bomoi lokumu kembo ezonge epai na yo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Nzambe aza malamu. Pourquoi nzambe aza malamu? Po ete nzambe aza malamu. Tokopusa na ntango nyonso koyoka maloba na nzambe tokoloba maloba na nzambe po ete maloba na nzambe eza kopesa biso bomoi. Maloba na nzambe eza kopesa biso bomoi, eza kobatela biso, eza kopermettre ke likino na ntango oyo tomonisama encore liboso na bino. Nalaki awa semaine lundi passé totaki kolobela oyo ezalaki thème na biso makasi veme vandisaki biso na esika oyo nanzala Kongo mo Kristo tolobelaki bilakelo ya bakoko na biso ekoki kobebisa destiné na biso yaki motuna bilakelo ya bakoko to ba pacte o bakoko basalaki ekoki ko déranger destiné na biso. Alors réponse à laquelle était oui soki motoyo azana nzambe te. Alors tomonaki ete tango Pilate aboyaki ko relâcher Jésus batu baganga ki balobi ete wana tomonaki na Matthieu 27-25 balobi ete tika biso moko tokobaka ye. Alors tomonaki ete Pilate kuna ye asokolaki maboko na ye alobi ete na tiki mais eloko ni esalamaki na ntango wana batu bagangaki kolobi ete makila na ye ekwe epai na biso pe ekwe ya pa bana na biso. Tomonaki tolakisaki ete malédiction moko bapapa wana badeklaraki mpona bana na bango. Alors bana wana bazalaki connecté na babotamaki te directement na malédiction moko quelconque. Alors totalisaki mpe lisusu koloba eke mwana wana to bana wana bakoki kokima na malédiction wana na attachement na nzambe. Alors tokende lisusu na mokanda na derwa kuna tomonaki ete moto moko abengamaki na kombo ya Naman. Moto oyo azalaki chef moko devant roi ya Syrie mais azalaki considéré mais le premier alaki ete azalaki lépré maladi ya soni pe ya pasi maladi azalaki ete moto azotambola omona mosapi ekwei moto azotambola linzaki elongwe. Alors moto oyo ayaki liboso na roi na mokonzi na biso mokonzi na mosala na nzambe Élysée ayaki po abondela mpona ye. Alors natalisaki na décortiquer kolobe ete tango yakomaki na mosika Élysée alobi ete kende mibwaka na Jourdain 7 fois okose purifier. Alors ya sepelaki na yango te tema ezalaki moto na bozwi alobaki ete non ifana koma mosala nzambe apusa la pe na ngai pe alobi ete fana na esika oyo pe atina na bamai ya importance bamai ya valeur. Tomonaki ete tango aobeisaki akendeki pe abikaki ayaki pa mosala nzambe abi ete biloko na ngai bambongo na ngai yango oyo mosala nzambe rejetaki yango mais ezalaki na mosala nzambe serviteur ya mosala nzambe Gehazi alandaki ye secrètement alandi ye alobi Naman naye kozwa bozwi wana akanisaki akosa mosala nzambe oyo nyonso olingo olanda yango okotala yango na oyo ezalaki ya semaine passée akoki kokosa ete mpo molimo na nzambe arevelaki mosala nzambe ke yazwi biloko. Alors mosala nzambe alobaki ete lepre ya Naman ezwi yo Gehazi ekozwala badescendant na yo. Alors badescendant ya Gehazi babotamaki nanu te mais bazalaki de frappé na une malédiction. Alléluia. Oyo ezalaki proclamé. Alors tokomona lisusu eke roi David tango oyo ye asaki dénombrement asaki recensement oyo ezalaki interdit na libota na Israël nzambe atelemaki mpe afrappaki. Alors roi David na mokuse ye alobaki ete koboma peuple ya Israël te boma ngai nde ngai nasalaki mabe na libota na ngai na ndako ya papa na ngai. Alors toyaki kotalisa biloko wana nyonso. Alors lelo nalingi na démontrer jusque koloba eke comment moto akoki koéchappe
na ba hôtel ya famille na ba malédiction oyo eza proclamé na ba vie ya bato ebele lelo oyo na ba malédiction oyo eza proclamé na ba niveau ya ba koko na biso ba sacrifice oyo basala déjà ba sacrifier famille moko quelconque baloba eke na famille oyo bakobotela bango me no limite ezaka mwana moko na famille oyo bakobala na bango ni na bala na bango ozala ya pamba pamba eke na famille oyo bakosimba na bango mbongo mais esprit ya pauvreté okangama na bango. Alors lelo na ina démontrer babiloko nyonso pe ba alliance wana o ba famille na biso basala oyo bandeko na biso basala. Alors lelo on a ina démontrer yango ko laksa ndenge nini moto akoye ko échapper nango. En tout cas molinga mina ngai molinga mina nzambe olinga te en tout cas ba famille na kolobano lelo na 98 ou 95% de la famille ezaki bâti en dehors de la parole en Zambé. Alors, lorsqu'on a bâti en dehors de la parole en Zambé, ça veut dire que ont bâti dans la trône moko maléfique. Dans la trône moko yamabe. Botel moko yamabe. Alors, ce qui est un moment où Suzuki, au botama la destinée à mon nene, au botama la makambo ya minene, mais ce que makambo yango, aux aranes comme on est bandeli, mais après makambo est échappé. Au kokate yomoko, mais na relaxayo lelo comment tokoi ko sala ba vainqueur. Na ba parole nyo so prononcer o ezama ya mabe. Na ba déclaration nyo so mabe ya famille. O ko distinguer na nzela moko kaka yo ko distinguer. Alléluia. Amen. Papa na yo aza incapable de faire distinguer yo. Na ba malédiction moko o eza déclaré. Na ba trône o eza déclaré. Na ba hôtel o eza établi. Mais eza la moto moko olelo akola exception manière nini oyo biso toro ko échapper na ba malédiction ya famille. Alléluia. Amen. To fomoli ba biblia na biso na mokanda ko bosa te sala l'évangélisation moko bengela ngande ko moko bete évangélisation tangu fene abandi pe azali wana pe te nzambe akoyeba na ko pambola biso to kobi na tango oyo tolingi koyoka na kotanga biblia na mokanda na Jean chapitre 3 na verset lango 7 mama la biso joli waza héros en nombre yende akotanga la biso yango. Merci. Vamos ler a Bíblia no João 3 versículo Jean chapitre 3 verset 7 à 8. No versículo 7 8. Amen. Lemos a palavra do Senhor. Amen. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é a toda aquela que é nascido do Espírito. Aleluia. Amen. Na pesine na Belgique be kambote mingi zalaka kalini papa ko mama ko bimate. Bible lobi na biso loko moko awa. Na verset 7 bama joli. Sim. Na verset 7 a Bíblia diz: não te maravilhes de ter dito. Babete ko kamwa tengai na loba na yo. Aweza solo ya Yesu azoloba na Nicodème. A continuer ko loba eke ko kamwa te o ngana azoloba na yo. Necessário vos é nascer de novo. Ezalini tomba monene makasi o eke ngana azoloba na yo ko botama nasika. Amen. Alléluia. Amen. Ah papa langa dirambeka. Zama pambolo na mboka Spain. Zalaka kaline vraiment. Na lobi boye, Bible zo ba ngai Yesu zo ba na Nicodème. Alobi ko kamwa tenga na ebiso makambo nyonso. Pote makambo ni Nicodème alai ko kamwa. Eza makambo ya ko botama na sika. Alors Nicodème étant que docteur ya loi na kat na Israël, azaki innocent ya makambo oyo. Alors yango nazo loba lelo eke na mayele na yo. Oyeba tendenga nini o motoko ko botama na sika mais s'abandonner na nzambe lo bala yebe le côté alors nzambe pesanga ba capacité na yeba nenga nini motoko ko botama ya sika. Alors Yesu alobi ete esengi moto abotama na sika o eza première volet pe porte ya liboso ya monene to koki ko échapper na ba loi établie na ba déclaration ba parole maléfique o ko destiné o ko bebi sa destiné na biso. Alléluia. Amen. Donc to ko échapper comment dans une nouvelle naissance.
Alléluia. Amen. Na nouvelle naissance moto a la capacité ya échapper ba loi établie, ba déclaration ya ba trône, ya ba hôtel établi à famille, na ba parole nyonso eza mal prononcé et comme déranger ba destinée na biso. Seule voix na ko l'action de kolangai. Eza ka ya nouvelle naissance. Ya ko yamba Yesu mokozi pe mobikisi na ba vie na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Yesu ait pas d'importance, c'est pas y bien importance. Il y a une nouvelle naissance. Waouh. Yesu ait bien importance wana. Alors bien que Nicodème c'est important. Mon te pas échapper la loi établie. Dans ma déclaration, ma déclara. Famille a sacrifié. Famille m'a déclaré yango déjà. Ma maladie telle et telle et telle. Et comme ma maladie moko héréditaire. Ma maladie n'est pas qui beka. Ba qui tout. Ma maladie a benga ma maladie ma bé. Et comme ma maladie moko héréditaire. Yo ko échapper yango à partir à nouvelle naissance. Ba déclarer à la famille. Au moment la famille basi bazaki toko. Mais ba bala kate. Et ça va déclaration ma parole moko mal prononcée. Et ça va déranger ma destinée à bateau. Mais au koya ko échapper yango kakaranzela ya nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Dekolanga Samuel ndonga na nzamba pambola yo. Kakara niveau ya nouvelle naissance. Oko échapper yango. Na niveau ya ko lata ba cravate te. Na niveau ya ko lata ba super te. Na niveau ya ba make-up te. Ya ko ta ba tirer ba rouge à lèvres te. Mais na niveau ya nouvelle naissance. Na mona ba tobala ba tableau ya beauté complet ya kitoko. Ba sala ba produit ya kitoko. Posope ya kitoko. Mais libale ya kate. Ba loi établie ça ko déclarer yé. Na mona bato. Hôtel Obete, moi je vais à la célibataire de Tilelo. Mais je tendre 45 ans mobile à Zate. Alléluia. Mais nous allons la guisane, kolanga lelo. Pour la échapper la loi établie. Et ça c'est la nouvelle naissance. Et ça c'est la nouvelle naissance. Yo ko ça la nouvelle naissance. Okoyama Yesu mo konzipe mo bikisi. Yesu alebete ngana zo bete bikuke. Nani akofongola alebete ngai na papa alebete ngai na papa tokwa kosala tumbelo na biso na ndako na yo oyo ezali nzoto na yo tala ete soki Yesu aye kosala tumbelo na ye na papa na bomoi na yo baloi bahotel ya famille baparole mal prononcée badéclaration maléfique ekozwa esika lisusu te na bomo na yo na bomo ya moko la moko oh yawe la bikamwa nazo bana ndeko moko pa yo zola na ngai bana ko tala bomo na yo makambo zo kuta nango po etende ko na ngai na lo sali la vraie conversion te conversion nazo bana sika oyo la vraie conversion donne ton cœur à Jésus pesa motema no pa na Nzambe okomona makambo eshiko changer otangi kelasi ozuma diplôme na yo mais la famille déclara que moto zo mosala malamu azate yango zo mone pa okotsa ba CV okotsa ba CV na yo ba benga kayote bazo benga bato basala ba classe C yo dans la classe à l'école bazo benga yote ce sont les lois établies tournez regardez pas Nzambe Bible la ngai ceux qui ont tourné le regard vers Jésus ils ont été rayonnés de joie. Baba baloli miso pa na Nzambe. Oh, elongina bango sepela. Pe miso na bango elela lisusu te. Yango nazo bande kolangai. La conversion, c'est la première porte pour échapper na ba malédiction. Oyo ya famille, ba malédiction. Oyo ya ba déclaration maléfique. Ba famille a sacrifié. Yo ko c'est la différence. Ba bana ko tuna yo. Eke yaya yo sala ndenge nini bana ko tuna yo l'écriture yo sala ndenge nini pour la famille yo to mona muta persa lokola yo te ande ko ngai kanga na Nzambe donne ton cœur à Jésus
faites une bonne conversion. Bongola motema na nenga solo. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors bien te. A continuer le verset 8 maman. No versículo 8 a Bíblia diz-nos: Alléluia. O vento assopra onde quer. Alors bien te mo pepe ekendaka kote oyelingi. E ouves a sua voz, Alléluia. mas não sabes de onde vem. Okoyoka mongongo lango pe mo bakele lango, mezo bate ke wapi pe uti wapi. Nem para onde vai, assim é a toda aquela que é nascido do Espírito. Alors bien te lo lenge wana yo yebite pa e uti pe pa ezokende. Eza lo lenge mo ba oba bote mi na molimo. So yo bota mi na kati na Yesu Masia nouvelle naissance. Donc ça veut dire que bota mi na sika par l'esprit. Oza comparer na mo pepe. Ah nekolanga ozo obligé te ko souffrir na ozo souffrir lelo. Ba pasi wana ozo obligé te mona yango. Ozo obligé de le kananzela ba yaya na yo ba leka. Ozo obligé de le kananzela ba leki no ba leka. Ozo obligé le kananzela te tata na yo leka. Tata no to moso yeba kan zambete. Ba leki no to moso yeba kan zambete. Mais yo yebi zambe. So yebi zambe te so bongo li motema na yo. Ba so comparer yo comme le vent. Moto azo tala mo pepe. Moto azotala mo pepe, azoka makelele, azoba tezo uta wapi, azoba tezo kende wapi. Ndenge nyako kanga mo pepe. Na pesa exemple na mingi, bamboka ya moke wala Île Maurice. Mais bamboka minene lokola Russie, akoko interdire mo pepe te na Île Maurice. Moto moko tango kanga destiné na yo. Amen. Soko za converti à Jésus. Soko za au passé dans une nouvelle naissance, une bonne conversion. Ba loi établie que vous en yango. Ba déclaration maléfique que vous en yango. Ba telle que vous en yango établi. Mais que simba kayoto no de. Mais que simba te. Pour te yose longo na Yesu. Mon peuple monte au kango zate. Yango na zoro ba ete. Évangile tango il faut na zoro ba loza mon peuple. Osa mon pépé. Amen. Osa obligé au PC. Osa obligé au PC. Et puis tu vas tellement magayozo tobola. Et puis tu vas où me la gayozo leka. Amen. Ah. Oh basala ki 6 mois va bazwa. Yo kozo la mokolo moko. O kozo bela pété. Ba kolanda ba ko tulo sala ki ndenge. Alléluia. Osa obligé to umela lokola bango. Ozo obligé peut-être soit le corps à bango. Yo qu'on soit différent. Mon corps bango bazwa quitter. Bazo ni jour soit bazuité. Bazo ni jour la bazuité. Bazala nzambete. Mais si tu fais une bonne conversion, oza attacher dans Zambé. Ah, oza comparer comme le vent. Et pas batoizo le kate. Yo compenser. Bakangaki na bango ba funga pona yo. Alléluia. Amen. Alors yo ko témoigner. Yangwana kolobaka teke no nzambe esalelanga lokola ndeko kingandi te ye basalelaki ye yo fwasala différemment ye petanga koyoka ngo aloba makambo nayokaka yango te meme nga sango ekendaka mais en tout cas sango na ngai oyo nayoki ya ye lelo ya ye eza makasi. Alléluia mama. Loba nzambe esalelanga différemment. Donc bible elobi na biso baloi établi badéclaration mabe eza na place ete na bavi na biso. Et ça va place c'était. Et ça va place c'était. Chômage est obligé d'être taché par Nayo. Chômage est là mais chômage fait le cas. Yo za moto qui au continue civil na tongo. Au continue à 8h na 12h ba bengi yo. Faut fleurir. Alléluia. Amen. Ah, to comme la tongo ko loni obuki. Amen. Obuki bonzi o meli o lié. Alléluia. Tu vas peut-être dans la 6 mois, on a l'on manioko, dans la qui tombe bima comme ça on a boucaté. On peut dans la qui tombe donc on loni au bouki au lait. Alléluia. C'est ça le bateau d'Aaron. Bateau d'Aaron et bima li banda ba loi ya kolona nzete. Balona yango na butu et boti na butu et bimisi ba fleur na butu et boti muma na butu makamonio sur la butu. Alléluia. Quand il a donné que les gars n'ont pas malembe te. Nzambe to sambela, anzama malembe te. Anzama tikotak. Alléluia. Wala ki malade ye obiki. Onode Jésus. Bana ba zoto la musalo koti CV. Ya wala za encourager ndeko moko. Kenda okota CV. Et puis bana ko benga yo te. Ba ko benga yo.
Pango benga bango pesa mosala. Benga bisope. Yebisa de la jume mosala. Alléluia. Comme ça tu retombes dans Zambé. Peut-être on va mettre Nzamba za malamu. Pour la nuit on a posé la nouvelle année ngwana. Et là je peux le témoigner Zambé que Nzamba zo sala. Alléluia. Quand on dit non, babenga ba mina ngana 3 semaines après tété. O comme mon pépé pose mon pépé. O ko dusule ba ba dusula raté. Mutoria kanga yo regretter. Motoria kanga yo ko regretter. Loi ko linga simba yo loi ko regretter. Pour être dans un système ya pesanteur, ya surnaturel. Ba komona yo te, ba ko yoka yo kaka. Et puis ozo kende, ba ko simba yo te. Mais ozo senga yo kaka, convertis ton cœur. Bon voilà motema, no pesa motema ne pas la Yesu. Pourquoi tu vas avoir des difficultés? C'est une bonne conversion. Tu vas s'attacher. Et que Naza Yesu, Naza appelle un moteur, Moussousouana. Yesu a un cœur partagé. Nous servons un Dieu qui n'aime pas le cœur partagé. Motema moko. Alingate que Namu Abajon ba Mutumuzu, Azamu Nzamba sharing it. Alléluia. Donc sharing est ça que Anza Mote Moloto Sangsara dans la chambre moko. Yo va la chambre Mona Nzambe. Asa très jaloux. Et le simbate. Alléluia. Donc, nazo bon de l'homme de Kolangai, osa obligé de continuer comme on a makambozo mon alelo. Et puis bengi maman en Afrique, maman va dire non, n'a pas tant on a kola kala kabongo. Yebise maman merci, mais ya yo za la bongo po e baka nzambete. Ngala ki maloba na nzambe, évangéliste tambulfa na lobiete. Ne voilà la bongo li motema na ngai. Yesu ko mo ko bikisi. Abeki porta motema ngala fongoli. Alabi yena papa. Bako fanda basale tumbelo na ndako na ngai. Oza nzoto na ngai. Makambo yo vivra, ngala ko vivre yango te. Ngala ko vivre différemment. Bana ngamba ko vivre yango te. Yango la tango za viva. Bana ko déclarer mo ba kitoko pona bana na yo. Alléluia. Makambo famille monaka. To yo monaka. Bana ngaba mona yango te. Ngala za bo pepe. Ce sont les flèches. Papa va se séparer na persa bana na ye. Alléluia. Papa va lingata azo vivant, azo proclamer de bonnes choses pour la bana na ye. Si on t'a la bana oyo, ya Géasi. Oh, Moussa Nzaba déclaré qui habite les préjugés, n'a pas descendant na yo, peut-être jusqu'à 4e génération. Alléluia. Mais ce bana wana, les lois lui mais malade on a comprendre ngote. Na ça ndeni papa la ngai. Géasi aza incapable de la mwana maladie. Mais moi, je suis un peu pas dans Zambé. Aïe, pas dans Zambé. Alors, Yesu la pousse à l'épagne na yo. Simbangai, Batelangai, Bikisangai. Na pesi mo nangé pas na yo. Zamba ko Bikisai. Batombo la baka Yesu albi atemakila na ye. E kwa na bo na biso. Na bana na biso, bana barakate. Bana na suma yambi Yesu. Ah, tu n'as pas le continue mon bic ici. Tu as la bonne abisso. Bible BTS sur Yamba Bango. Payez sur le bic ici Bango. Et c'est la déclaration mon côté à la famille. Et c'est la mon côté maléfique, ma maléchance mon côté. Bah, on va lancer. On va résister devant le nom de Jésus. D'abord, la Bible l'a bien été. Zamba tombo lié Nicolo. Yaba kombo nyoso. A tombo lié Nicolo ba kombo nyoso. Ba kombo nyoso malédiction la kombo ya Yesu na se akoma Yesu Masia. Ba kombo nyoso malédiction. Eza na sena makolo na Yesu. Amen. Yango banga tende ko ngai. Yaka la nkolo. Yaka na Nzambe. Makamozo mona lelo. Oh makamozo kende. Na kombo na Yesu. Mais zela malamu na kisi yo pour vaincre maloba mabe, makama mabe. Ozo diriger destiné na yo. Yake pa na Yesu. Ezala batu bazo bateme maman. Mais na mona pas se contenir ba vie na bango. Alléluia. Bible zo ba biso le baptême c'est un engagement. Baptême est un engagement. Oh moto akosalaka na vie na ye. Ayete Nzambe na ye pa na yo na nimbo ko bo bikisi. Okona maya baptême. Mais na mona la bando ki bakota na maya baptême. Après 8 ans, on se la conversion. Oh, tu as baptisé ngai. On a compté la guindogna na mai. Alléluia.
mais nazolobela baptême te nazolobela conversion bongola motema na yo pesango epai na nkolo papa leputu nzambe apambola yo salanga évangélisation bengelanga ndeko moko yebisa ete évangélise etango ifue nazala line nayebi te lelo soki opesa motema epai na nani ozolinga obika na makambo ya famille na batrona ya famille bana koverifie opesa motema no epai na nani yango na biloko eza kosatache epai na yo bima na bato osatache na bango pesa motema epai na nzambe pesa motema no epai na nzambe kopesa ngo epai na bato te ntango mosu opesa epai ya noko noko na biso wana vamtafuta biso ya minerval ngapi nena koninga zo mutu mosusu te kaka noko incapable pa biso na baloi établi. Alléluia. Tata mwasi wana vraiment to respecta tata mwasi mingi eza na problème ete tolingi tata mwasi mingi mais pesa motema no epai na nzambe baloi établi ekokweya destiné na yo oza nango eza ya kafumba mais tala destiné na yo lelo ndenge ekomi ya mwana matsombe mpo na kozanga kopesa motema epai na nzambe pesa motema no epai na nzambe Bible a mis ça d'abord. Oyo nani apusale pa na nzambe nzamba ko boira kaete. Alléluia. Amen. Aboira la tebe ba pusala ke pa na ye. Comment yo ngomela ka ta on esprit de pauvreté. On a toujours esprit de célibat. Stérilité. Atole li tongo poko ko kendete. Mais ala kombo moko za likolo ya kombo nyonso. Kombo na Yesu Masia. Pesa bomo ne pa na Yesu. Et Jean 12, et Jean 1:12, le biso eke. Ba oyo nyonso bandimiye apesi bango pouvoir, apesi bango bokozi, apesi bango makasi, apesi bango honneur ya kobengama bana na Nzambe. Alléluia. Ba nyonso bayambiye bandimiye babikolo na yepa na yo bomo na ngai na maboko na yo abe apesi bango nguya ya kokoma babota makate bakoma kande mwana Nzambe yango moni to baptiser ba bébé te na église fomi yeba ozo pesa motema no pa na nani ozo kota na mana batem pa na nani. Alléluia. Amen. Abi ba nyonso ba yambingai na pesi bango pouvoir de devenir. Naninga comment on a français minima devenir. Na portugais devenir à l'image. Mas todos aqueles quanto receberam deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Yago koma bana na mwana na Nzambe. Alléluia. Amen. Alors, tant que comme mwana Nzambe, Bible zola balangai, tu es devenu une nouvelle créature. On combien que la mouya sika, ba loi établie eza la limitation nango. Et aussi bayote. On combien une nouvelle créature. Nguya na Nzambe, et je dépend na nzoto na yo. Mwende na Nzambe vande pai na yo. Puissance Nzambe et sika na bomo na yo. Alléluia. Tango zu batemite. Bateme za malamu c'est un engagement. Mais la conversion du cœur. Pas sur la motema na yo. Dans l'Ancien Testament c'était la circoncision. Mais lelo la circoncision du cœur. On va la monter on la terre. Yako benga la sala Nzambe te ba 0h te ba 1h du matin. Pour être la pongi na kimia. On va jouer bando kité. Alléluia. Amen. Ba jimi ba no tester ba kiste ba nzoto na yote. Pour être la maladie héréditaire et qu'on s'attache na yote. Pour comme une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Et bien nous avons dit le petit temps et zongi. Babi adresse au tindi biso.
adresse wana tomoi toza wrong. Alléluia. Pauvreté linga na poche no betika ngi ezongi habité. Pas botindi biso osimba te. Alléluia. Mama Clarisse la tsunamite. Zama pambolo sa évangélisation mama. Benga na ndeko boka sa évangélisation tangu ifo na zawana. Eza makambo eza important tozolo balelo. Pouvoir wana za uti la famille. Ozo lelisa obutu nyonso. Ezo pesa yo mawa. Otali limbe otani nyonso pauvreté attachée. Aux obligés. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Des moments que tu as résisté devant le nom de Jésus. Il y avait une femme courbée, cette femme-là. Moi, je suis à mon coloana. Parole qu'a Yesu soit libéré qui. Tu es délivré. Alléluia. Néanmoins, le pose pesa motema no pas ensemble. Luca église maloko sambela. Une bonne conversion. Tu dois écouter la parole de Dieu tout le temps. Et c'est yo kaka marabana nzambe tango nyoso. Moto abongo ina sika ya sika. Et c'est que ayo kaka marabana nzambe. Pour te marabana nzambe ko pesa yo makasi. Pe ko tia marabana nzambe na misala. Et ça essence ou ko pesa yo force. Pourquoi qu'on démarrer l'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au bongo li motema. Linga église dans Nzambe. Luka basel dans Nzambe. Pesa bomone par Nzambe. Sale dans Nzambe. Pour ça les logo ko pesa ete. Biso ba to les logo ko pesa Nzambe te. Ya to ba umbu tango nyoso na makanga biso na singa. Tote akama lo Nzambe partout. Tote te la ratango nyoso monene na Nzambe. Ah maman Janine Olive qui est ce kosi. Nzamba pambola o maman. Bengela ngande komoko. Le be évangile tangu fo na zawana. Balwa ya famille ko simba yote. Papa ka sa engagement na ya sacrifier famille. Kokwa ka sacrifier tomoni yango awa no tikolo bango. Makila ya kwe pa na sona bana na biso bana bana kite. Geze ke seli makamune mabe. Ale bana kile mabe na descendant na ye. Mais on peut échapper. Na makamune so mabe kaka na attachement na Nzambe. Alléluia. Ba oyo ba yambi Yesu. Apesi bango pouvoir ya kokoma bana na Nzambe. Soko mwa na Nzambe. Yesu akosala ndaku ne kanda bo mona yo. Okomo nyangata. Même longido zaki mabe. Ba tu moment so pakola ni nawo. Obi mafuta de silanga ça fait 2 semaines. Atiko kosa biso. Kasi Yesu asala encore rejeunir batuti. Biso ba tote ya bino ko pesa ba âge moi ba 35 ans. Mais là on se la wrong. O même ka bela 40 biso ko sala wrong. Mais pesa ka zola idée yo moko to pesa ngai. Demi-siècle. Zola nango. Demi-siècle, c'est un bêtise, deux ans percés, deux ans kende. Alléluia. Mais, deux anan. Donc, Jésus-Christ à toi, Yesu kati la biso, et l'autre mon côté, puissance mon côté. Où est-ce qu'on s'attache la biso? Destiné la biso, on a la pole. Bah, tu vas retourner formation. Papa, ça la kandenge nini. Maman, ça la kandenge nini. Nazo l'action motomoko. Motobo ya otuna yo, yebiseke nazo l'action motomoko. Moto wana beta rapporte. So yo ndimyo fongola. Ya yena papa. Ya koti kati na yo. Tango bango ba koti. Bazu ba kiti na bango ba fandi. Alors puissance mon côté et ko uta libanda. Et ko ya po bebi sa temple o ezanzo na yo. Alléluia. Alléluia. Et puis ma personne avantage. Balbe de solo bongoli motema na solo. Osa comparer comme le vent. Même si on tient ba biso le non. To uta ikula le makamezate. Le pora ngale le kozala. Amen. Quand il y a un départ la décision batoté. Yosa différent, osa unique, osa spécial, mokolo nzamba sala kiyo, basala ka batobi balete. Na tango nzamba sala kiyo, asali ba promesse na yo, a destiné ka pa na yo. Soza se limite comparé na bato, o kele mosika tende kolangai. Mokolo ya kozala ya yo,
ah mokolo wana yo koloba loba bango bakendeki bazwi te nga mpe namoni azonga te kozonga te kende po ete eza jour oyo yo. Alléluia. Alléluia. Eza na ndeko moko azobika nazondima sikoyo akina motema makasi abaya kopesa motema mpo na nzambe me nzambe lelo asimbi yo pesa motema no mpo na nzambe leka mpe na etonga témoigner yango pesa motema no mpo na nzambe. Alléluia. Nzambe aza nzambe nzambe akotika yo te pesa motema mpo na nzambe. C'est vrai okendeka eglise oyebi nzambe te kokende eglise eza koyeba nzambe te mosala eloko malamu okendaka eglise po te na nzela eglise malobe kosimba yo mozoke na 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans oyebi nzambe te po makambo ozosala soko mitali bien balwana ezolinga esimba yo. Pourquoi? Donc yo otambola malamu te soko otamboli malamu nzambe akobatela yo. Nzambe abatelaka ba batambola na crainte de l'éternel. Nzambe aza nzambe baprincipe. Alléluia. Principe nzambe eza principe nzambe. Nakopesa exemple moko moto principe nango ezaka so otyela oboko osala nini so mwana moko azalaka mwana 3 ans ayebi te kakozika atyela oboko estce moto kolobaka na koziki so te eza principe fazika eza principe fazika. Donc nzambe aza nzambe baprincipe bongo na motema s'attache na maloba na nzambe balwa wana ya famille baparole mal prononcée bilakela mabe ekosimbaka yo te au nom de Jésus. Pour te Bible clair, tu deviens une nouvelle créature. La créature à sika, semence à bon nzambe, yango nem te soke sika. Alléluia. Bakoyala bango, mais ko simbate. Frère nanga papi so tumba. Nzamba pambola yo. Ça l'évangélisation. Alléluia maman. Alléluia. Bana nzambe pour ça le pas nzambe. Okoyala église nzambe na yo, mozala vie moko. Misérable. Vous avez destiné la vie misérable. Pauvreté qu'on va en église en Zambété. Balwa la famille qu'on tâche pas en Zambété. Pour ça qu'il y a en Zambé. Comment va en Zambé qu'on cabelle en Zambé? Comment va en Zambé qu'on sème la mossa en Zambé? Comment va en Zambé qu'on pompe la basse en Zambé? Bon, moi, les camons pèsent grave dans le tonga. Ma concession d'hier, on là. Ah! Et c'est là où on continue la poche, je me dis ça, et là, on pèse mal à moi, mais c'est mais toutes ces choses-là marchent avec la crainte de l'éternel. Autant que nous avons nzambe akopamba la poche na yo, akopamba la finance na yo, akopamba la santé na yo. Et conversion produit la moya makasi, et ça n'a été pour la loi famille, pour la vie éternelle, vie éternelle. Et ça garantit de konangai. Bana mota la vie na yo. Oba misu na bilele. Oh Yoshi Amamoto, Basami Yeke, Ba Weston, Ezango bien. Mais mon thème na yo. Mon thème na yo, mon thème na yo. Oh non, le Rajime Weston, Eza bien. Oh Yango Diara la commande 700 livres, Eza bien. Sami Yeki, il attend na yo, Eza bien. Mais, personne mon thème na pas l'ensemble. Parce que ça les conversion, ça veut dire quoi? Naba Semiyeki, Naba Weston, Naba Milele, Naba Yoshi, Naba Soba Takela Kikush, Naba Trombota, Naba Nyoso Wana, Asuna Koti Kotaba Mama, Ba Super Wax, Ba Tile, Ba Rouge à Lèvres, Ba Bila Nisu Mama, Bila Nisu Tamla Tamla Nango. Ba Kabelwe, Kabelwe n'ongeza combien? Moins cher, comme $700. Il y a moins cher à $700. Bon, on soutenir sur le ministère de Liboso. On se dit Kabelwe, n'a pas na ouapie, on compte la ngoli felo. Mais le colozo kamalo banzambe na tongo na poko na lelo. Nanzala Congo mo Kristo. Évangélise tangu fwe na zawana. Nazo bonde la yo. Eke, lata Kabelwe na yo eza malamu. Lata masemi yeke, mais pesa bomo na yo epa na nzambe. Pour être kokangolama na ba loi établie destiné à yo et kozala ouvert pe okopambolama liboso ya bomo na yo. Alléluia. Amen. Pour ces milliers de robixaka ta mokolo mokote. Gloire à Jésus. Mama fifi nzama pambola yo à partir d'Allemagne. Gloire à Jésus. Ba ces milliers qui akobikisa yo te. Yango na zolo banesika onde konangai. Pesa moteme pa na Nzambe. Pesa motema ne pa na Nzambe. Maman va retourner yo.
tant que tu as la raboté, moi, je suis une bonne nouvelle, une bonne conversion. Na bon la moté manangai. Alors, ma trône, ma hôtel, la famille, et nous allons briser au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons béni biso, na ma pauvreté. A béni biso, na ma papa maté. Alors, tu es destiné à être la quête. Tu es destiné à la mitou. Mais la loi et la famille, et ils vont mettre les bisous dans l'échec. Il y a des gens condamnés, puis ils ont chassé tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Na comme la Yesu Masia. Et ça l'a au nom de Jésus. Alléluia. Ni na bana na biso. Biso to bongoli motema. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Yo sera bongoli motema te. Otikana ba semiyeke, otikana ba Yoshi Yamamoto, otikana ba Weston. Yo na Weston na yo. Okomona ngabo kolomo na royaume. Nzamba zo biso nga évangéliser tangufwen. Amana ko teya. Oyokaki. Yango ndeko na yo zo kangai. Ozozala dia condamné. Liya otela motema na yo. Pesa motema na pa na Nzambe. Pesa motema na pa na Nzambe. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Nzamba pambola évangéliste Jiversi. Gloire à Jésus. Pesa motema na pa na Nzambe. Tomoni yango. Geyazi la kela mi mabe. Babi geyazi. Yo na ba descendant na yo. Boza ba tuna lepre. Bakoko geyazi ba gila lepre. Ozala maman. Amen. C'est une possibilité de échapper dans la malédiction à famille. Une bonne conversion. Tu peux dire verser la sur clé. Jean 3, 7 à 8. Bah comparer mon tonneau mon pépé. Si on va mon thème, tu es comparé comme le vent. Alléluia. Gloire à Jésus de Kolangai. Yo aussi Kolandangai. Yo aussi Koyo Kangai. Nanzala chez soi comme mon Christo. Nzama pambola yo. Pour ça n'a plus c'est pas un Zambé. Ma caméra s'attache pas à yo. Bah exprime-moi stérilité. Exprime-moi ya mawa. Yako lela. Yako déclaré. Oh Seigneur Jésus. Lelo ozo kwena comme na Yesu. Ok na kono église. Mais si on dit ma mozo sala, na no se convertir te. Bango la motema na solo. Bango la famille aussi mayote. Bango la famille aussi mayote. Pour tu es devenu une nouvelle créature. Zambe la pousse de pa na yo kolo. Oza zambe osali kolo na se. Na tombo li komo na yo zambe. Di pa ba la komo na yo. Ngolo na yo sopa la ka yawo. E pa ba bele la ka yo zambe. Di kamo na yo zambe moni samaka. Okozi ya solo meninga ne sika oyo. To chaki teme na biso ke Seigneur Jésus. Teme ala ki ete kolo. Est-ce que comment vaincre l'esprit? Oh, la parole mal prononcée. Il y a ma famille, il y a telle famille. Te démontrer qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous serons la tête. Avec Jésus, nous serons toujours à l'avant. Nous serons percés. Nous sommes comparés comme les vents. Zambende quoi la ninga comme mon pépé ou ta sikoy. Azo percé, pas là, azo percé au nom de ah, na kombo na Yesu Masia. Difficulté ozaki na ngwe komi pété. Na kombo na Yesu Masia. Oza c'est la mwana zui mwana na kombo na Yesu. Balwa ekanga kiyo. Yo pesa nga bomono pa na Nzambe. Oza la personne au nom de Jésus. Okobenga biso ko témoigner. Yo na la bisute. Po mama na opena rajo yo komi nango. La ressuscité. Mais comme tu as écouté la parole, les gens ont la pongi na kimia. Na kombo na Yesu Masia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jambe sima motema moko. Après ça motema par la Zambé. Simbala nande komoko Zambé à se convertir afin que sonner l'esprit des familles et les lois établies et sima motote. Na kombo na Yesu Masia. So likola na matea oyo malamu bongo la motema na yo pusane pa na Nzambe Nzamba pambola biso na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus.